Tambola na mokili oyo ka makambo eza ebele, makambo eza ya obanga bwanga makambo ebanga yo baninga na nga. Naza na témoignage moko franchement epesinga pasi, epesinga kobanga na sambi likutu na bi au nom de Jésus. Baninga na nga boka lisolo yango wana mbongo na yo na mutoki na o okolia, na mutoki na o okobonga. Bambonga bato des fois baloba bien malaki eza mabe. Boka lisolo baninga na nga s'il vous plaît. Ndeka mwasi abetelinga lisolo akutanaki na ndeka mobali makambo ye ndeka mwasi asali ti lelo alobaka nzambe merci. Ayebisanga mona bandoki na mokili oyo bazalaka balati posa mutu mazani ndoki. Boka lisolo s'il vous plaît, lisolo epesinga dans la vie au nom de Jésus kutu ton asisi. Mais eza lisolo parce que na mokili oyo le bien ezali, le mal pe ezali. Boka lisolo baninga nanga s'il vous plaît. Ndeka mwasi azaki na église moko semble une église. Azaki un peu plus jeune, albi nazaki ko shina mibali. Mobali so alinga il faut dans nazo bima na bango te menga nazako shina bango. Ba 50 euros, ba 100 euros, ba 200 euros, ba 1000 euros. Air nyonso. Ezo salaman problème ezo zabate. Habitam sou pona kitoko nanga na epita en tout cas na ebi nazaki ko attirer mibali. Nazaki na église moko, église on zaki munene, église on munene. Non tanga kombe église yango te. Église yango soko ozali, il faut zala na ba mentor. Les églises na France, na Île-de-France, église munene. Soko koti na église wana ba opesa yo ba ko imposer presque mentor. Mentor eza lokola mutu aza coach, azo sunga yo na état na spirituel. Ye pe atombaki na mentor on pas aki congolais. Ye fiango pas aki congolaise. Alobi mentor ango zo idée pe ba cellule ba mardi, ba vendredi, ba groupe de prière, ba réunion de prière ezarozal. Mais azo continuer quand na vie na mais na église ani sœur en Christ. Mukoye siko alingara ba anglais, ba cours anglais azaki na musala moko, il fallait allo anglais. Et sika na église ango akei akutani na tata moko aza nigérien, aza anglophone allo ba anglais français mais français na ya bongo mais plus anglais. Ya lobi oh lokola nga pe na musala mo na bandi, c'est vrai que naza na formation en anglais, mais lokola na muto yo faut ko solo l'anglais tout le temps parce que langue ça plus tu parles plus tu oses pratiquer mieux c'est. Baninga nanga yesiko yo mobali yango azopesa ba cours d'anglais, azopesa ba cours d'anglais, mobali alingi ye ya lobite nga pour l'instant naza non prêté mais azochina kai kopesa kosenga ki ba mbongo ba 20 euros, ba 50 euros, ba 100 euros, ba gros montant. Mokolo mususu ba bimi église ye moi ça lobi mobali abaki na invité na restaurant na Paris. Ye moi ça bien nazaki nanga fatigué na kinanga na ba humeur te. Mais mobali nga pesa ki mbongo, pesa ki ba 200 300 euros en enveloppe. Moi si nga memi ti proche anda kuna mais sans aye bise ki zanda kuna boka lisolo eza lokola appartement A B C. Ye moi ça memi ka na environnement ka na secteur ici kazalaki. Omoni alobi nanga muna moni mobali ozo considérer te wana poso ke musika te na ye. Ozo mobali a bien fo mema partout mais yazaki na azaki po nanga mibala kushina nazo memeka na ba secteur tant so église ba secteur proche anda kunanga so ka pesinga mbongo ici nazo nanga mukolango na mimi na parc ngizaka pembeni na ndako na ngai menga na yebisaki ete ki na anda na vanda na ndako yo menga na yebi ki na eza ba côté na nga na vanda mais ya yebite nga na yebisika na linga ezali parc to solola. APC ba cours d'anglais, APC ba cours d'anglais, APCP 200, ceux qui 200, 300 euros en enveloppe. Et mon bal a bien, t'as bisouté. Oui, na boye, moi ça y c'est bon. Les luna fatigué, toi, dimanche, tout ça la boye. Nga lundi ou bien mardi, na salara. Non, si ça tôt, na ba 13 heures. Est-ce que toko monana, au luki restaurant boye na boye. Moi, mon bal est pas un limite. Lundi, mon bal a zo bengue, à bloquer, répondeur. Oh, ayebisinga mona ezalaki dimanche apesinga mbongo lundi abeninga nazo rejeter bapel naye tu nazo bloquer mais ko bloquer définitivement te après na fungoli kaka boné bisina naza bien te mikolo yo désolé boyna boy abi monato et si ça qui semaine te to komi ba jeudi mercredi jeudi abi mona mutu mususu nazo betolo lisolo ngai moko na vivre ango mona na mona ndoki na vie nanga ayebisinga na mona ndoki na vie nanga abi mkolango na lala na ndako nanga nazalaki ngai mote na kina ba parents na bandeko na monaka na babutu papa ango ayelinga afungoli chambre nanga aluki mutu mususu te kaka nga ayebo atelemi atalinga
ndeko ya mwasi abengaki nga na zoom abi muna textuellement na ndenge alataki dimanche yango aye mpenza akimi atelemi atalinga be alobi atika boye nga na bana bien au nom de Jésus kaka nde tosolola boye naoki malili chair de poule mwasi yango bimuna na ganga tellement na ndimi na réveilla quartier mobimba na réveilla immeuble mobimba na ganga tellement na bambana na mbeto nakomi lokola liboma namoni papa ngo na boye lokola soki toomona na bato boye face à face nabeteli mama nanga nabandi kolela eumela ete ezalaki jeudi ya dimanche nango nakutani na papa ngo nabengi na mentor nanga à l'époque ezalaki bamontor na église yango fo bozala na mentor nayebisi mentor yango abimona nzambe aza malamu nzambe alingi yenga nzambe alalaka te ndoki yango aye na église yango mpe ayaki susu dimanche yango azokoloba te ye abinga nabeteli mentor nanga makambo nyonso namoni na ndenge abimela nga na butu yoka mentor yango au nom de Jésus au nom de Jésus ya baba shikara baba au nom de Jésus ye fi yango ayebisi nga mona ndoki yango akoma eloko ababa bandi koloba ababa ye mentor yango nayiba bandi kosambela au nom de Jésus na maman na ye au nom de Jésus boye na boye donc nazalaki délivrer mokolo yango papa ngo akima église ye mentor ayebisi mwasi oyo soki okoki kozongisela bambongo oyo mpe ozwaki zongisela ye mwasi api te ngai nasusu na bambongo te boye na boye sinon soki oza na mbongo ozongisa te kende kosambela sala bajeune tubela soki orenoncer le mal va te fuir voilà peut-être ozalaki na conscience oyebaki te à partir à lelo donc nzambe alingi yo le diable azaki ko réclamer yo diable ayeli yo mais comment Dieu est bon famille no baza famille chrétienne famille no basambelaka yango wana nzambe adélivre omoni papa ngo na misu na yo akoki koloba te donc nzambe asa policier nzambe esa adélivre yo donc azalaki déjà ya kopola diable ayaki échoué alobi na mona ndoki na vie nanga en fait eloko nga na oyebisa nakopesa selon ndenge apesi nga lisolo le mal existe. Mais si vous n'avez pas le mal va t'atteindre. Mais yo soki ozana kwa na yo za mwana nzambe ata mabengo ya ekoye lote parce que ozana na protection divine na protection nzambe. Yebo kwa zaki ko shina bambonga bato. C'est normal akutani na papa na za ndoki a réclamer mbongo na parce que yazo zela ba bima ensemble ya pesiete yango wana. Donc nzamba lingaki mwasi oyo nzamba bateli mwasi oyo yango wana la vie à partir à lelo mona na tika na koma croyant na koma servante na koma makasi ngakut na te bana na te ba mama na sana réunion de prière na te yaka donc na mona likambo na vie nanga makamsusu nzamba permetaka o mona po otika makambo otika mabe voilà donc nga na banga ndoki te mais na mona pe ndoki na vie nanga donc ye wana mibimela nga parce que ngamna lukaki yango wana mbonga mutu kosimba te oyebi te bambongo mosusu eza ya bamagie makambo eza ebele na monde même nzambe alobi le monde est sous la puissance du malin mais nga l'éternel Dieu tout-puissant je suis là oya kobenga kombo na nga na kodélivrer yango na mokolo wana ye fi on azwaki délivrance en tout cas bandeko na nga lisolo epesa nga chair de poule epesa nga passe epesa nga mawa mais nzambe aza tout-puissant donc message ezali mpe na kote ya bato bino boza na bavie ya badébauche bino boza peut-être na bavie ndeti ndeko mwasi apesi nga lisolo azalaki na bavie ya koshina atika kutana na likambo kepesa ye kobanga mais après prière après makambo ya nyonso alobi muna nzambe aza na nga nakoma kolala na nga mpeti lelo nazalaka na nga bien natika nzela ya mabe voilà bandeko na nga ezalaki témoignage au plus sujet ya opesa bino ndeka mwasi mibongama ndeka mwasi atika apesi mpe nga napesa mpe conseil bandeko na nga lamuka tambola luka musala na lipa nao eza na lipa nao kozwa abi lelo mona nakoma na bambongo nakoma na bamituka nakoma na bavoiture nakoma na bandako nasalaka ba business nanga na mbonga mobali te na mbonga koshina te kaka na mbongo ya musala nanga nasala nazosunga pe bato voilà l'histoire ya ndeko ya mwasi apesaki nga mpona yebisa bino en tout cas baninga nanga ezali oyo chaîne na bino chaîne otolobela masolo ya vie je vous dis à bientôt ezali nga muna. À bientôt. Merci.